La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mbote la famille, mbote bandeko bolanda biso, bonjour, bonsoir. Boyebi déjà, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bandeko nanga lelo na ye to lobela penza boyebi nga nazara toujours liboso na bino soki likambo eza en tout cas na bombaka te na yaka liboso na bino pona to solola pona to lobela. Na olobela lelo likambo moko o epeli moto na réseaux sociaux, likambo moko o penza epeli moto na TikTok, en tout cas na kolobela yango et puis na koluka kopesa conseil na bandeko oyo baza concerné na likambo oyo to kolobela. Nasi bomoni miniature nanga na tie Jérémy, na miniature nanga Inosibi azali, na miniature nanga Gaz Maweta azali, nasi bomoni batu nyoso na miniature nanga. Alors na eto lobela, na eto sala analyse car ndenge zalara boyebi toujours na lobara to sala analyse ya bayaya. Ba o bayebi biso bayebi ke awa to sala ka vraiment analyse moko ya bayaya. Merci beaucoup na batutu o bolandara biso na pesi bino mbote ba meilleur ve car ndena lobaki na obanda kotanga 10 commentaires, 10 premiers commentaires ya bandeko ba obanda ko commenter. En tout cas ceux qui commentaires na ezali parmi les 10 premières na kotanga kombo na yo na ko dédicacer yo. D'abord on appelle merci na bandeko tout o ba souhaiter kinga joyeux anniversaire. En tout cas nzamba pambula bino famille bota boza ebele o bokomelinga o penza bobenga kinga na ba numéro na biso le 25 décembre le kakilobi ezaki bon anniversaire nanga. En tout cas nazwaki ba message ba appel na moni lolenge bobengi nga bolaksinga vraiment bolingo nzamba lola a pambula bino nzambe azana bino nzamba salake ba projet na bino ya 2026 et kende liboso. En tout cas sans plus tarder la famille karande na lobaki na lingina dédicacer ba o ba commentaka donc ba commentaire o eza parmi 10 premières na émission na biso oto salaki o eza na C ya émission oyo to robanda okenda na bongo donc émission oto sala ba o ba commenter parmi 10 premières boye ba kena émission o ezoya toko dédicacer ba kombo na bino to lingi pe to linga pe ba abonné na biso tito maitsa bango pe to pesa pe valeur na ba abonné na biso kaka ndenge e zalaka. En tout cas si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, partagez partout. Nzambalola azala elongo na bino. Kande na lobara toujours force na biso ezalara bino donc bino nde bosalara po biso tozala. Donc tozana droit ya ko adorer bino ya kolinga bino. Po soki bino bozate biso pe moye tozala liboso na bino, moye tozo makasi, moye tozo ampifo ya koloba liboso na bino eko zalate. Meilleur ve na maman Madeleine Aketa. Maman Madeleine Aketa depuis Maroc. Meilleur ve na moni commentaire na yo. En tout cas, mutaliboso commentaki na moni commentaire na yo. Merci beaucoup. Nzambalo la apambola yo. Ndeko Alpha Follow Balu. Meilleur ve isiko zali de gros bisous. Nzambe apambola yo. Ndeko Alpha, nzambe apambola yo, bakombo mususu vraiment izo mwana na bien te. Mama Magi Mavinga Kaza. Sali, nzamba pambole siko zali. Blandine Makukula. En tout cas, je t'aime beaucoup, Mama Blandine. Et siko zali, nzambe apambola yo. Sukrani Mbo. Au commentaire ba vidéo nanga mingi. Merci beaucoup, nzamba pambola yo. Fanny Nzao, meilleur vœu à toi et siko zali. Maman Mireille, Madame Mireille. Sali et siko zali meilleur ve nzambe apambola yo. Merci beaucoup, merci d'être là. Et ça ndeko muka commenta ki lelonga mutu ya liboso nazo zela pe kombo nanga kombo na ngonde makasi nazo kokate. Mama en tout cas komela nga kombo na yo bien, kombo na open nazo kokate. Dimonekene même sous ces années ça pena 500 na okukananga kutanga ngote na boyi bakata ba parti ba finga nga bandeko.
Kobela kombo na bien, merci beaucoup. Nzamba pambula yo. Ndeko Tini Carlos, comment qui je suis la première. Nzambe apambula yo. En tout cas, ndeka kana lobaki na obanda ko dédicacer 10 premières na bémission na biso. Eza pena bongo photo dédicacer à bino po bozwara temps ya kotala biso, bozwara temps ya ko commenter ba vidéo na biso. Alors, tokota na mama na likambo, tokota vraiment na mozindo ya likambo o tozo lobela aba. Avant to lobela likambo to lobela awa na otela bino vidéo, tope audio, bolanda nanu vidéo o na otela bino. Après tokokota na mama na likambo po vidéo to lobela nde yango. Alors to landa après toko continuer ko lobela kaka ndenge ezala. To landa. Bozana bandelango. Ezalaki na showbiz ya Jérémy, toyebi biso nyonso ke Jérémy abetaki showbiz elekaki. Ezalaki na showbiz ya Jérémy, Gaz Mawete ayaki ko assister Jérémy kaka ndenge ezalaka. Internet mobimba toyebi problème oyo Gaz Mawete azanango na Inosbi. Tolobela na likambo yango. Gaz Mawete na Inosbi ba na problème moko ba welaka Rebo. Rebo azali bongo ex ya Monsieur Inosbi. Alors Gaz Mawete na Inosbi balobana kalisusu te, pourquoi parce que ba welelaka Rebo. Gaz Mawete ayaki na nino na showbiz ya Jérémy Shabani. Ale Jérémy Shabani tanga moni Gaz Mawete abandi ko bwaka ye, na ligina signale bino Gaz Mawete Gaz Mawete uti ko ya, akendaki anniversaire ya ex ya mutu moko boye. Alors eloko wana esali panique, esali vraiment trouble na réseaux sociaux. Ba fan ya Inosbi oyo pe bazalaki ba fan ya Jérémy Shabani batomboki, ba fan ba se désabonner, ba fan ebele batomboki, ba fan ebele ba osala ba vidéo ya mikie pona koluka kolobela Jérémy Shabani na otela bino pe ba vidéo yango bokolanda yango. Ba fan ebele batomboki, même na ba commentaire ba fan ebele batomboki par rapport ya comportement ya Jérémy Shabani. Alors, Irsil Botelo la TV lelo aye kolobela yango pourquoi, aye kolobela yango pona nini. En tout cas, toye kolobela likambo yo po topesa moi conseil na ba star, na ba comédien, topé na ba star nyonso o ba yebani na RDC. La famille kobwaka Gaz Mawete o Jérémy abwakaki eza nango mabete. Mais tango zo bwaka mutu longola agitation parce que kaka na sali wana eza na bato ba fani ya Inosbi pe bazalaki wana. Yango bomona atan na lobelaka conflit ya ba comédien na bémission na nga nyonso na lobaka toujours tango oza comédien luka ozala au milieu du village entre Belleville entre Sila parce que yo poza na posa o créer ba fani na yo. Tozona nous exemple peut-être toujours ka exemple le quoi ya Gabi. Ya Gabi a besoin pe à créer ba fan. Mais tant ya Gabi a commis fan ya Sila. Peut-être ya Gabi azalaka pe na ba fan o babanda kolinga ye ba o bazaki ba abanani ba famille bota. Mais tangu aye ko koma fan ya Sila et permettre la fan o bazaki famille bota directement balinga lisu ya Gabi te, pourquoi parce que akei na ngambo ya Sila. Pona nini te azalaki ye moko a créer pe ba fan na ye moko. Wana eza exemple oyo na pesi. Ba comédien, il faut être sage. Il faut avoir la maturité, il faut être sage. Tout le monde va te kolobela showbiz à Jérémy, à Sali Soldat, Jérémy, en tout cas allié Belleville, allié boy. Lukuta mabete showbiz ya Belleville kanzi mututu a apprécié ki yango pourquoi bazaki na message moko ba pesa ki na population. Ezaki showbiz te ya baventure, ezaki showbiz te o basala ki katika basala. Ndeko otala na showbiz wana te, kota na chaîne na Belleville kanzi. Kota pena na chaîne na Belleville kanzi, kita luka showbiz na chaîne na Belleville kanzi. Ndeko otala showbiz te, kota na chaîne na Belleville kanzi ke luka showbiz. Ke luka showbiz a Belleville,
landa showbiz ya Belleville malamu malamu. Kota pe na chaîne na Jérémie, landa showbiz ya Jérémie. Tango za comédien, ko organiser loko moko par sentiment te. Tango zo ko organiser loko, zala na message oyo oko communiquer bato bako ya kulanda yo. Jérémie bato bazo déclarer abandaki na ye bien metanga moni kaka nani amoni kaka Gaz Mawete Jérémie a perdre, Jérémie a komi koloba makambo fallait pas loba, Jérémie vraiment a perdraki. Bandeko. Konanga Jérémie a perdraki tanga monaki Gaz Mawete. Akomi ko bwaka Gaz Mawete koloba ke ex ya mutu moko boye ba fan ya nani ya nani ya Inosbi bazaki ebele na salle. Ba fan basilikaki, il paraît-il et na ba fan ni mususu kutu ba bimaki. Ba fan ba komi ko commenter na ba vidéo, na bayeyo, na se désabonner, na bayeyo. Mingi constat onga na sala, ba musicien na biso. Basute ba kipaka penza ba comédien te, basutukela ka penza ba comédien te. Mais pourquoi ba comédien na biso basutukela ka ba musicien? Eloko yo elobama une fois na ba matanga bino mo webi ba comédien seri mo balanda na kapena kokufa ba musicien ba banda kolanda bango te. E na mutu moko comédien moko na bosani kombo na ye alobela ke eloko yo. Alobi pona nini ba musicien soki ba kufeli biso tokendaka, mais biso soki tokufeli ba musicien bayaka te. Pourquoi ba comédien ba kendaka ba matanga ba musicien po bolingaka ko sutukila. Ezaka te ke tokende ko kabula mawa, mais po bolingi matalana, po bolingi visibilité, parce que à l'époque ba comédien bazaki ko kufa ba musicien bazaki ko man ko yata te ke to mona ta ba musicien ba yeba banda ko yate. Ba comédien na biso bo sutukila ba musicien. Jamais Gaz Mawete kozala na concert, amuni Jérémie akoti, Gaz Mawete perdre, akomi koloba akomi kobwaka Jérémie akomi koloba n'importe quoi. Jérémie abosana kike, ana ba fan o bazape ba fan o balingara pe Inosbi. Musukutu Inosbi pazaki na fan na e. Il faut zakana ba comédien, il faut kozana sagesse. Au sale loko moko au perdre ba abonné par rapport à loko sali, au perdre ba fan, au sale loko moko e kopesa ba fan no mutema pasi sans le savoir. Pourquoi? Parce que munoko elingi koloba mingi. Tangu nani akotaki, tangu Gaz Mawete akotaki, Jérémie akokene koloba kaka en tout cas j'ai sali la présence de Gaz Mawete, lobi kabablo moi bongo, merci d'être là, c'est tout. Mais au courage kokota te ke ex akendaki libala soki ya ex soki ya l'autre là soki ndengini ebimi kitoko te. Ebimi kitoko te. Ebimi kitoko te. Tango osali eloko moko lokola. Omoni Jérémie asala abagag. Jérémie asala abagag na ye tomona rakota pe ba théâtre chokota théâtre mona deuxième chaîne na ye soki ya ba PD boy. Akota pe ba biloko na ba nini na ye. Tangu ozo organiser événement moko ya munene, zala na message oyo kotika na événement wana. Zala na message oyo ko communiquer population na événement wana. Koya na événement te par sentiment pour faire la comédie. Oui, beaucoup ça la pe comédie. Beaucoup ça la pe comédie. Mais na kati ya comédie na bino, et na message moko, mot clé. Oh, mutazo bimanango, message na landaka kuna, c'est très important. Mais et comment qui y a pas polémique? Lelo ba fan. Lelo ba fan ya Jérémie. Lelo ba fan ya Jérémie basilikeli Jérémie. Pourquoi? Parce que ba fan wana pe baza nani baza batu ya Gaz ya nani ya Inosbi. Ba video ezali na otela bino video ya garçon moko aza fan ya Inosbi na otela bino video na ye bolanda e.
garçon wana aza fan ya Inosubi. Non tiela bino video bolanda garçon wana. Ozaki na ba fan ebele o bazaki pe ba fan ya Inosubi. Manque ya professionnalisme nde esali ke ba fan ebele baya koluba ba commentaire ba fan ya Inosubi ebele bazo regretter. Makambu ya musique etali bino ba comédien te. Tangu yo zo sala musala na yo, fais ton travail comme il faut. Ko sala musala na yo te, okota lokwa problème eza ya gaz mawete na Inosubi. Tangu yo koti ga problème ya gaz mawete na Inosubi, au perdre. Et lokola Belvia, maman Belvia ekoloba, ngana za wario, au perdre ba fani no ya ba Gaulois. Et lokola comédien moko munena bimina te va ekoloba ya ngana za Gaulois, au perdre ba fani na yo ya ba wario. Tango za personnalité publique, tango za mutu moko za na ba fan balandaka yo. Ba polémique misu ya mikie okoki kokota yango te. Pourquoi? Parce que okoleze ba fan o balandaka yo. Wana ba fan o balingaka yo o balandaka yo. Mais tango yo komi kokota ba makambo ebele o BBC. Tango yo komi kokota rando ya gaz mawete na Inosubi etali Jérémie na nini. Est-ce que tozalaki obligé Jérémie azalaki obligé ya ko présenter gaz mawete na façon oyo ye a présentaki ye. Azalaki obligé o sala ngote. Mais elle makambo souvent bo salaka ekitisaka bino me bino moko boye barate. Osali likambu moko boye ekitisi nango yo, mais sans yo moko comprendre que te grâce ya likambu na sala ki nde kitisi nga o comprendre ngote. O comprendre ngote. Ba comédien ebele ba na berer wana. Tango moni batu okomi na biloba loba, okomi loba makamoko o yozo maîtriser lisusu te. Tango za comédien, tango le kaka déjà na TV, zala na maîtrise ya maloba. Zala vraiment na maîtrise ya maloba. Yeba likambo obimisa na miso ya batu, yeba likambo poko obimisa na miso ya batu te. Et surtout na bevenema moko ya minene. Surtout vraiment na bevenema moko ya minene. Oza obligé te ya kobimisa maloba nyonso. Vous obligés à obimisa ngote. La famille, vous s'abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous sur Ercile Botelo TV. Abonnez-vous chez nous. En tout cas, commentez, likez, partagez. Na otia la bino le vidéo moko lisusu. Yandeko moko o azaki fan ya Jérémie. Mais grâce ya marambo Jérémie a sali pour na Inosubi. Boyoka et partagez les nga s'il vous plaît. Boyoka. Aloba qui na scène pour na tout abordi na Inosubi. Eza après pendenge mona oki otala mutu siko bacheli o fufu bien zala cerveau na yo déjà na éviter so bozo yo ka volume yango ya ka lobina se oloba nini. C'est ça en fait, devant public avec sous émotion, sous adrénaline, d'une manière que azana pour ça bête amelo mo qui pouvait toucher. Mais, en tout cas, étant professionnel, étant star que tu es, parce que normalement, actuellement, grand maître, la vie est sauvée, grand maître, mais actuellement, il faut éviter ce genre de choses. Ou peut-être à la vidéo na wase plara na yo une fois peut-être ko bengisa yo pour aller que na mbongo to kende to zonga le que na mbongo ko bengisa Jérémie Shabana se plara yaka benda maboro au moins na artiste na biso ba flokate asa normal au moins na guess au moins na Inosubi. Et en plus parmi bateau batala yo ils en a battu lokola biso ba sonné ba fana guess na weti ils en a ba fans il y a Inosubi et Brotalaï. Et vous perdez combien de fans
kaka na mwilo moya moke olobi. Ah, fufu. Bon, fufu pesa akite. Tobi fufu ni mtelobi sa amuntu. Nini? Fufu eza akite. Na sima showbiz kuna na kulisi. Bataki fufu te. Fufu ane pesi mwa bina lead makara. Na kati. Na ocholoba na bino, même likambu na ocholoba na bino, yango ndeko na biso, aucholoba, même likambu na lobi na bino. Oza na bafan, ebele, peut-être pe inosbi, ana epe fan na yo. Inosbi, azaka fan numéro 1 à Jérémie. Et on soupe avant de pas loba non, na sala moi, na bongisa, na benga Jérémie mukomusus na kutana na ye kaka ndenge zalaka. Mais au BBC relation ya yo na muto peut-être écoute beaucoup tanate, peut-être écoute mutango ata na problème na ote. Mais tangu kaka yo moni gez mawete obomi nyonso. Ba comédien bosala makambu na ki professionnalisme nyonso. Bozaka professionnel. Comment yo organiser eloko noa munene o batu bakoti ebele na lolenge wana. Metango moni star lokola Gez Mawete o perdre na yo. Oui, Gez Mawete za star munene to buite. Me koka ko perdre te tango moni Gez Mawete. Po o buaka jeton na inosbi. Wano sali mabe o perdre ba fani na yo. Oyo ozwa na nzela ya inana. Oyo ozwa o bazalaka pe bafandi ya inosibi. Po ba osepela nango te. E alokola batu bakoti showbiz na yo. O bandi mbala moko. Ngana za fali o bandi kotombola fali o bandi kokitisa bagolwa. Directement bagolwa ba osepela na ote. Makambo ya musique. Botike lango bafani. Bokota ango te. Oza comédien. Pesa valeur ya musala na yo. Mi pesa nga loba toujours. Ngande na bona mi pesa valeur na ndenge. Ata wana mbongo ti. Ata oza soki ndenge nini. Musala nyonso o yo salaka. Pesa yango valeur. Musala nyonso o yo salaka. O ebimemelaka o 10 francs. Pesa yango valeur. Kozala intimide te na musala muninga mususu. Po muninga na ana musalo asala ke pesa ke mbongo. Yo pozana musano o salaka. Kozala intimide te na musala ya muninga mususu. Po obebisa ya yo. Tolobela likamba orgueil. Tolobela likamba orgueil pa ya décor. Ba page ebele to mona ki bataki pe likamba orgueil. Orgueil silisa comédien. Orgueil kitisaka comédien. Soko za comédien. Ozo travailler na orgueil. O travailler na lolendo. O kita. O kita. Oui, o kita. Boye biso que Jérémie a perdre. Sur a perdre ata 100 personnes. Ata 10. Ata kutuka 50 personnes. Soit perdre déjà bango ba o bazara déjà kota inosbi. A perdre déjà batu belé. Natangi ba commenter ki mawa. Nazui vraiment tananga. Ya otanga mwandambo ba commentaire. Mais na oki mawa. Na oki mawa. Il faut osara mayele. Il faut être sage. Tango ngosa likambu moko boye. Otali no ba fan nangai. Est-ce que ba fan nanga ba osepena likambu don sala? Yango moni lelo ebele boboma ba carrière na bino. Likola koloba loba. Likola koloba loba. Orgueil futarate. Orgueil kitisara mutu. Ex ya kote kuna. O minimiser inosbi. O chrétien. Donc na ebite terme na lo ba terme ni place wana bo lo bilanga ta na ba commentaire. Soki idrebo aza ex ya inosbi. Soki aza ex ya inosbi etali Jérémie Chabani te. Ba comédien boye baka nini bolo baka na public. Yango mingi ba memangambu. Yango mingi likola biloba lo ba perdra bato ebele. Yango mingi likola biloba lo ba perdra même ba contrat na bango. Na lo bango même na ba influenceuse. Ya na ba influenceuse mususu
ana ba abonné belé ba contenu na epé talemaka mais na makambo c'est ça qui a bengaka ba ponaka ete pourquoi malbouche pourquoi alobaka lobaka pourquoi a perdre place batu bazar personnalité ya mutu basombaka yango te yana mutu mosusu aopeso valeur aopeso kilo aotia opea na place na yo mais une fois que yo olobi maloba moko ya mabe soit une fois que olakisi ki bassesse na yo devant mutu wana valeur abande kopesa yo aopeso sute valeur mutu wana bande kopesa considération o mutu wana zaki kopesa yo aopeso sute pourquoi moni o mutu amonde ye azande boye na baye mbala moko ça se passe comme ça ele kaka bongo yango bomoni bandeko tellement ebele ba perdra ba valeur na bango oza comédien miye ba valeur na yo oza muto sutukela star à musique te pour peut-être star à musique yana nda sutukela yo peut-être star ya musique wana yenda revara yo musu yenda zo reve yo arevara simba ata yo na liboko arevara kutana na yo metangu yo kutani na ye directement osopani tangu yo kutani na ye esopi yo osopani mba moko faux yo pe pesa musala no valeur lolenge ye apesa musala ne valeur pesa musala no valeur lolenge ye apesa musala na valeur soki yo ozalaki oye na concert est-ce que gaz mawete alinga maitao na podium alinga maitao te boza ba professionnel te mais soki bosimbi kofingela biso belle vie awa likambo tala showbiz a belle vie ndenge lekaki o sentir mutu moko donc message moko o est important o sentir message moko ezo kende directement ezo toucher na bakonzi ya mboka balobelaki société ezo toucher na bakonzi ya mboka to benga bato bakota na showbiz a belle vie message o bokangaki to bengi na bato bakoti na showbiz ya Jérémy message o bokangaki Jérémy bongisa kotaki professionnalisme wana bongisa zala professionnel soki okosala video osenga bafani ya inosubi pardon et ozala bien mais soki ozala osalaki orgueil yebaki orgueil mimaka na shit soki okozwa temps ya kokotaka na bacommentaire o bafani ya inosubi bazo commenter tu verras que bafani wana baza ebele ba o bayini yo omona ke bafani wana baza tellement ebele ba o basepeli na ote ba o bayini yo ba o basepeli ata mukie te mingi pe ba o pe bazaki na concert omona ngo ngaku nazaki na nini nazaki na showbiz na regretter ngaku tutanga lobebo na bimaki ngaku tuna regretter mbongo nanga batu bayaki pona kosepela elongo na yo bobandi pe bien mais olobi likambo moko o batu basepeli nango te soki olukosenga pardon na bafani ya inosubi et ozala bien soko sengi pardon et longolo ozate. Merci beaucoup bandeko bolanda Ursil Botelwa TV na yaki penza na conseil nanga pona kolobela Jérémy orgueil ezaramabe orgueil penza ezaramabe. En tout cas partagez sur na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, tindela bandeko lien, bas s'abonner et puis quand vous abonnez, activez surtout la cloche de notification pour que prochainement soto na ba analyse na biso bolanda biso esika nyonso oyo boko zala car nde tolobaka telanga j'aime kokena j'aime nanga te kokende na j'aime nanga te telanga j'aime nzamba lola apambola bino tokutani à la prochaine occasion mbala sima tokutani na vidéo oyo ekoya ya mibale en tout cas commenter makamba malamu
kokomante ka mafinga te komante makambo malamu eozala malamu mingi. Ngai bino liboso na bino Ursule Botelwa TV. Encore une fois, meilleur ve babonane. Nzamba lola pambola biso tokota mbula ya sika malamu mingi. Changer comportement kokota mbula ya sika kaka na comportement ya mabete. Nzamba pambola bino. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.